makambo oyo ya courant. Très préoccupé, Nalikambo etali des certes en électricité Nambanda Kandenge population etali saki lors ya meeting ya libre expression chef de l'État ya République démocratique du Congo son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo lors ya séjour na ye na Mbandaka abengizaki de Kinshasa directeur général ya Société nationale d'électricité SNEL SA le très dynamique Fabrice Lusinde oyo ayaki pona kosala état des lieux général ya situation. Après brève visite na direction provinciale DG Yasnel Akitaki na centrale thermique ya Boera et Sika Wapi azoki explication sur fonctionnement en don de si ya centrale Oyo lié notamment na coût ya gasoil. DG Yasnel Fabrice Lusinde azoki ton ya kotala ba générateur nyonso na oye salaka lisusu te. En vrai homme de terrain, DG Yasnel Fabrice Lusinde akendaki lisusu kotala ba différentes cabines ya ville kasi esengeli boye baki sur les 27 cabines installées na ville kaka 7 nde esalaka bakisa lisusu vol ya ba câble o esalamaka na ben civique na tour na ye directeur général Yasnel atalisike akomema ba réponse ya solo pona kwasire desserte régulière ya courant électrique na population ya Mbandaka ndenge mokonzi ya mboka son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo alakaki bango boyende ezalaka. Yekejo